oyo mama ani rappelé bandeko mokanda ni na nzambe zali kolandela awa pe makamini zali kolobela awa tozolobela Sarah tozotanga Genèse 12 sina 23 donc masolo nyonso wana eza na kati kuna so okeka na kotanga na Genèse 12 sina 23 okomona masolo nyonso ya Sarah donc yango tozobela lelo oyo donc tango bano tosukaki banongo siko na mboka wana Abraham abimi muta lokuta abeti lokuta moko somo ke fo Sarah azaki petite sœur na azaki mwasi na yete bon mokonzi wana bamalade yelaki bango epi bapesi bango bakado boye bolongo epi bango bakontinue nzela na bango donc Sarah na matabiso bapesaki Agar servante na Abraham bango misato bazokontinue kokende koluka kaka place bakovanda si bakomisu na mboka mosusu bakomisu kuna makambo mosusu yango wana kaka yeli bango lisusu mokurwa ya mboka wana tanga monaki Sarah balobi o mwasi openda kitoko oyo eleki mingi mwana tika yeza te fo azala ya ngai batuni Abraham lukuta lisusu ya mibale bimi nango lisusu o petite sœur na ngai ya solo petite sœur roi alobi ok lokola za petite sœur alors oyo akomi wa ngai na kozwa ye donc Sarah bazwi pa mokonzi wana mesikoyo na butu mokonzi nzambe apini roi wana ke bana ye nyonso bakozala bakobota te et puis na butu tanga lali azuloti ndoto tanga loti ndoto alobi yo makambo nini osali mokonzi alobi ngai nasali nini nzambe yo moko yebi ngai nasambela na nga awa na libota na ngai makambo nini onga nasali ngai nasala côté violence na sate côté makambo pe nasala ngati nasali nini mokonzi alobi nzambe ayebisi ye ozwi mwasi ya bato abi ngai mwasi nini ngai nazwi ngai depuis nazala mboka ona nazwa mwasi ya bato te mwasi nini ngai nazwi ngai nazwi na nga mwasi ya bato te babi mwasi oyo okotina ndako azali mwasi ya bato mwasi wana ozwi aza marié donc tika mwasi ya bato soki te libota bana no nyonso bakozala bakobota te makambo nyonso mabe ezoyelo na libota na yo mpe mboka no nyonso oyo mokonzi na butu wana akokolala tala moki abengi Abraham alobi yo makambo nini osalinga Abraham alobi ngai nasali nini abi yo oyebisingaki mwasi oyo azali petite sœur na yo est-ce que mwasi oyo pena azali mwasi na yo te aza petite sœur na yo alobi mtuka limbisanga azali andimi lisu donc abimisi lokuta mosusu makasi wana nana kasai bato atango wana bazalaki pena lokuta te ye ya konse za koyoka yo si mokonzi wana azalaki kobanga nzambe azalaki pena kobanga nzambe alobi ngai nalingi bobima awa napesi no bobima kutu nazopesa bino bambele na ngai nyonso obovanda na bino donc et puis donc apesi bango bomengo nyonso nde place bana Abraham ayaki kokoma suru apesi na Sarah donc bambongo babiloko ebele bo banavandaka na bino mais nalingi mpenza nalingi pinso oyo nzambe apesi na ndako na ngai elo nde Abraham ayaki kosambela asambeli mpo na nzambe alobi ke nzambe alimbisa ye alongola punition nyonso apesaki obana bakobota te nzambe asambeli mpona Abraham asambeli mpona ye nde punition wana eyaki kolonga mais bawumelaki na mwa mboka wana mpo bapesaki bango mabele epuis bakomaki Abraham asalaki bapui ya mai mpona kolesa bibwele na ye donc atiaki bapui ebele mpona mboka na bazalaki meme na bapui te Abraham lokola azalaki ingénieur amine ye nde moto ayebaki ndenge na koyeba place oyo soki na toboli awa mai eza na kati donc asala bimisi bapui ebele donc mai ekomaki donc richesse moko makasi kutu bato meme bakomaki na zuwa na ye babi moto oyo aye kaka sikoyo ndenge nini akomi kopela boye nde bongo mama nizwanga jina histoire osili kopesa na badetail moko vraiment ya kitoko mpenza sino ke orendre mosala très facile na bandeko nano batanga histoire yango te mais question naza na mama ani makambo elekelaki na mabele nini kaka na nani kaka na Egypte te non pardon Egypte te pendant balonga na Egypte na do bakotani na mboka mosusu soki na Kanana oyo nde Kanana tokotisi mpo na Kanana réseau za naza très strict lelo oyo na babiloko mibale baville bakombo ya bato badate yango nayeli bino calculatrice scientifique lelo bacalculatrice mathématique ekoleka ya simple ya baplus na moins kaka multiplication mpe kozala te division mpe kozala te balogarithme mpe baneperien baformule de Piclet bataylor baeuler nyonso wana tu ekozala na yango te tokozala na mathématique meme mwana premier primaire akoki kosala yango réseau naza kolobela kombo ya ville oyo toza awa sikoyo na Kanana
place oyo Abraham apesameli mabele te. Landa bien yo mtolobi yango parce que tanya na Bible mokonzi pe opesi kombo na yete Abimelech. Kombo Abimelech na lingi osuli yango très bien. Kombo ya Kanana bakoti na Kanana na mabele oyo nani azalaki mokonzi? Abimeleki. Mais Abimelech azako vanda na capital na ye na place oyo mabele ya kombo ya babele kombo Philistin. Donc comment sous kombo ya Philistin? Philistin. Raison na pesele ba kombo oyo retenir on pense que to sto lobela ngo pe na ville biso nyonso ba mindimi fote ba komba ville o précisément tanto bana ya ba émission baniko ya na lingi bat bazala ki diba te ba bala na abso régulièrement merci nzamba pambola bino boko ya ko ba kesi fi ba Philistin bitumba boni ba Philistin basala na vina wana bana ize tina data lelo mambo makini tuana kaka mana ko kaka mwesi la kate ne lelo tonto yeba awa sikona émission oyo ya Sara section oyo to kozana on pe malembe po batu toyeba bien po ni tina mikolo lelo barabe bangona waza kobunda kana bana Israël po ni Jérusalem lelo pe ezate po ni pe lelo na mokili pe ezate entre ba mindimi na ba religion mususu de place to koti ya moyo awa Sara likolo ya kitoko na ye akangani lisusu ndenge na Egypte epa ya mokonzi Abimeleki mais Abimeleki yo si olobi yango déjà point na beta c'était à permettre ye ete bozaba alien bazaba paya na mboka oyo kasi pe kimia shalom ezala entre ngai na yo Abraham bokoki na bino kovanda temporairement parce na yebi na te uti wapi boza pe okende wapi mais lokola boza de passage na bambula boni na tamboli na yebi na ngai te mais bokoki na bino kovanda na mabele oyo ya biso banani ba Philistin qui est section wana précisément mwandambo wana kaya place baza kovanda Kanana. Au départ, ba poussana ki batika ki mwa ville wana bakena pembe na ville babe koma Zora. De place wana ba l'excita na bango mwa mingi bambula ebele, n'est-ce pas? Na Zora wana. Sara na vina nyonso na Abraham tia ozana ndako te. Kobota pete. Kobota te. Baza ko vivre na batante ka nsampa parce que ba wiko ke na ville musu balongoli ka nsampa mabaya ba continue na bango. Baza ko vivre na batante. Sara tia ozana ndako te. Ya batolo te, ya ba brique pete. Alléluia. Amen. Parce que bazalaki na mabele moko ba côté ba uta pe kuteyeba ni pelote presque Afrique. Siko pe place bazali ya bango pete. Mais ba permettre ba mbo wino ngo vanda. Alors mama ani. Na mukuseza yango. Vile ba na kokota mkonso ba vandi ka boye pufu. Mama Sara caractéristique moko pesa ki azalaki nango. Ya koyeba ko yamba bapaya. Hospitalité ya kitoko. Gift na don na yango wana. Abraham abimaki ko banzinga nzinga kata trois batu kaka. Meta mama yo trois batu parce Abraham aza conseiller comme prophète aza na mission komona. Amona yo bato yo baza n'importe qui te. Baza batu mo très spécial ya fukameni bango. Ya Abraham. Hai bino pe ba boko ko lekate pado ba bino to za presse ba bino. Bolle ka boya ko lia na ndako. Ayaki mama Sara sala no soupe mbango bisa bino ko lia tout ça. Mama Sara aza na discipline makasi. Bomi kitse ezalaki na ye asali soupe mbango apesi batata kuna bazolia mama bana ezela na tanga kabazaka ba mama papa so zo bino wasi bozala toujours na nini na kikuku mama Sara azalaka kuna na kikuku n'est-ce pas ayoki bango balobete mbula eza koya année prochaine même période otoya ko visiter yo Abraham na libota na yo parce que moi sino Sara ko sa nini akobota mwana mama ani yebisa ngai awa toza kolobana 90 ans Sara yoki bango azalaki na cuisine po yokanisa 90 ozalaki jeune fille okomi kopusana na oleki meme temps ya kimonopause wana okomi temps ya kimpaka oleki yango donc osobotaka ti po okomi na ba 90 est-ce que oza pena na oza sire pena okobota biso na ba age wana
kati na